Félix. Il faut te bingana. Bon mon. Il faut te bingana. Eza idée à bien ceux qui a Jacobo te koki nzamba sungio obali bota na HOS bana ngoto koboto ofere to kolesa bangoni Félix. Mibali na biso bana misala te Félix. siko yo ndenge to kubacheka hopital ofere to bota siko bakolia nini Félix. C'est déplorable, ce que vous venez de suivre avec la police congolaise, c'est inadmissible. Sokoke na mboka nyonso ezali sérieux. Mboka o bato bavandaka, mboka o eza normal. Donc vous arrivez et loko ya liboso zo peso lokumu ezali policier ozo kutana na ye. Azo représenter image ya mboka na ye. Mais nous avons tendance ko ye ozo mituna na za wapi. À un certain moment on se pose la question toza wapi. Toza kaka na police, toza na nini, nazo comprendre te. Nazo comprendre te oya biso police. Policier mo azo kota zo expliquer ndenge ni na okokuta mbongo ekokota na l'état te mais ekokota na poche na ye. Agent de l'ordre yemo azo prêcher des ordres. À qui faire confiance? Bato bazo tambola na nzela des ministres, des généraux na sens contraire. Nzela zabwe bato baké nzela mosusu. On se pose la question. Est-ce que Mboka isa dirigé Kinshasa Oyo, on va parler de l'inefficacité de l'État ou l'absence de l'État. Je ne comprends rien. Moutoulamto ça les loko ya lingi. Ba 207 ezotambola na ndenge nango, ba généraux na ndenge na bango, baza ambulance te, ils font ce qu'ils veulent. Bandeko, Thomas Tato Kita, entre Félix Tshisekedi et Kabila, c'est les jours et la nuit. Quand Félix dit qu'il a trouvé une police qui n'existait pas, il oublie que lorsque Kabila prend le pouvoir en 2001, quand son papa est décédé, la police n'existait pas. Kabila au moins peut se faire prévaloir du fait qu'il a monté cette police. Félix a oublié qu'on avait les CPP dans ce pays. Félix a oublié qu'on avait les gardes civils qui te demandaient au Monina Mbongo. Kabila on a Thomas Tato Kita. En 18 ans, il vous a monté cette police-là. Et ça, quand Kapoto Bandana Biso Koloba. Sauf qui Félix a joué comme Moka, Ndenge Kabila Kutarango. Jouisseur incompétent, le Molier, il faut foutre mon Meliba Sivaso. Azumbo, Kane Kabila Kutakiang. Mais Moko le Lenga Ozalate. On oublie quand même que quand Kabila a pris le pouvoir, ce pays était partitionné à 4. Nous l'avons insulté. Mais on ne peut pas laisser un incompétent qui détruit le pays à l'Obamakambo et à Golobana. Kabila avait 29 ans, mes chers frères. Je ne fais pas l'apologie de Kabila ici. Kabila a 29 ans, il a réunifié ce pays. Kabila a monté l'armée que Tshisekedi a trouvée. Kabila a monté cette police. Il dit qu'en 18 ans, à Koutapo, c'est comme si la police n'existait pas. La police qui lui insulte, quand Kabila prend le pouvoir, il n'y en avait pas. Lui devait nous dire, voici que j'ai trouvé que Kabila a monté à Tikiangwawa. En 4 ans, voici ce que moi j'ai fait. Il a fait quoi? À part voler, Moyibi, Ayela Kikoyiba, Ram Yi Ayibi, Escokebi Sombongo, Chile Gelou Ye Moyibi, Miyibi, frappeur.
un grand frappeur. Mounoko paille, il prend le pouvoir à presque 60 ans. Aïe la jouissance. Kotambola tambola. Aïe le biso ba scandale. Libido débordante. Mokili mopimba. Sony. Bazoko benga na mama banane. Bazoko kate soutien toi komona. Libido exagéré débordante. Azoko draguer basi na voyage. Bozo mona président de la République. Yo. Tout le monde a lobby. Les images en film. Comme on a. Bon moi qui image on a président de la République a négocié ma facture et hôtel. Na hall d'hôtel. Combien te foutais combien? Président de la République. Foufou na foufou. Qui va si n'entend bozo au côté. Attends le beau, n'akutagi police, n'akutagi police. Lui, Félix, peut vous dire en 4 ans, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que Félix vous a fait en 4 ans? Félix est un problème. Félix est notre problème. En 4 ans, il a doté la police de combien de détenus? Combien de fois? En 4 ans, il a acheté combien de bottines pour la police? Combien de munitions? Lui, on sait qu'il est venu. Mertouya. À la tara veste mora blé, comment? Lélo Tobiga, comment on l'a taba veste à Malunga, bah monte à $300 000. Et nos policiers. Il oublie que lui, avant de prendre le pouvoir, il disait, j'ai sorti du pouvoir. Policier Gosomba Mutukanaye. Policier Gosomba Ndakunaye. Policier Lola Gosomba ta vélo. Félix, policier Gosomba vélo. Azo Fungola Mbanga, on a trouvé cette police-là. On a trouvé cette police-là. Kabila peut se faire prévaloir. C'est lui qui a monté la police. Kabila lui a donné un pays entier. Kabila lui a donné les institutions. Tofinga est aussi ça l'opposition. Ce pays n'avait pas des institutions. On n'avait pas d'armée, on n'avait pas de police. En 2019, il dit j'ai trouvé une bonne armée. Aujourd'hui, à côté si bas rebelle, à côté si bas. Le néo-congolais, il y a infraction, mon corps aux victimes, presque chaque jour, mais jamais porte à plainte. Même les magistrats, bateau baza censé à réprimer l'infraction, donc basi bazala ba victime d'infraction. Je parie que même le président de la République avant pour ma président, azala pas victime d'infraction. Mais il portera plainte. Est-ce qu'ils ont pour vous battre qu'ils ont infraction? Pour vous candidater à la le lot n'est pas roulage à un endroit et en panzapine na yote, roulage à un endroit et en panzarifrontière na yote, roulage à un endroit et en longola yo une plaque d'immatriculation té, roulage à un endroit il y a ko wela na yo volonté. Non. Ce qui a sali bongo, c'est né na partie fina yo. Ba kangaye, mais si ce qui est tribunal a foutu ba dommage na partie. Il faut que eza idée ya bien soki age ya kobota ekoki nzambe asungi yo obali bota na HOS bana ngo tokobota ofere tokolesa bango nini mibali na biso bana na misala te sikoyo ndenge tokobatieka hôpital ofere tobota siko bakolia nini Félix azaliko ya mukwege azana nzela oluka nzela okendi okoluka nzela mpona masina okoleka te mama na botanga okoleka te nde biso tomona pasio mpona yo biso tobengani kabila yo boyi soko ovai na mboka oyo lobela biso toa bakongole te yokomonisa biso pasi ta mpona ni peuple dabarongo yango oyo ovani na poto ozoteka bachamo na yo oye na kisasa président boniko boni boye eza nini nango eza nini yo toyaka kotika ya biso toyaka kotika na kisasa biso toyaka kotika yo ta toyaka kotika bana na yo ta bana no bayebani ta biso toniokamaka yo kuna oyaka munene bana na yo olala boye pongi ya bakongole bazoba biso bazoba na yo nga naza gonome nasala la pisciculture 2023 niat papa lia na yo rene na yo sala kokima okobosana ta lipapa nayebi te brase eza mpo na tiango okoleka te boleka te bolekela awa tokobuka mpo wana totanza bole towana kanda boye bato wana kanda en plus na bandeko balobaki yo de manda na fufu nini na lipa nini de manda ekebana soki oboyi toya kuna ekebana na bakartier
ennemi na biso na minute eza muluba po tomona bino baza bandeko na musuni mais na manière oyo bato bavivaka nango baza nango te baluba ba bandeko na biso na musuni mais sikoyo konyoka moto onyokama bango mususu amemi si package na mutu nazokumisa parti beto oza ndoki te alinga asepela na yo yo ozonyokama parti yo otanga bapoteka ji po ani bavanti na mboka